male, ok, toi les damboko. Ok, toi les damboko, male, ok, toi les damboko. Male, dédé, on ne sait pas où l'on va couper. Ok, toi les damboko, male. Ngayoyo, nazunguka masinga yoyo, sokolo takinga na loto, mama yaka tolingana na biso, tomona baparent na yoyo, ton futur mari na yoyo, sokolo takinga na loto, mama yaka tolingana na biso, tomona bapasteur na yoyo. Coucou, boya ebele na sous les baobab. Life together, boya ba to buka, to déraciner, célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents ba stress, boya ebele ko s'inscrire, boya ebele botala ba coordonnées yango wana, email na biso yango wana, numéro de téléphone yango wana, boya ebele bo s'inscrire et kozala bien maman kolinga lisu ozala yo moko te papa boya to kata lien wana tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza to zala together tala kaka soki to sto leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezo sala ke ba parents bazoti kala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mala moko te oko souffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko aloba ke l'homme qui te va s'inscrire na sous les baobab live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga vraiment boya ebele bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika biso bisui bino wana mama leki na bino la danoise. Vraiment, moi, kopati, moi, kopa maï, moi, kopa vin blanc, vin rouge. Ça dépend quand nini au Kolanda, la danoise. Kolanda ngai pambate, bobo to bonde konaba oya biso ya catholique. Et puis, respect, na ba chef coutumier na biso. Vraiment, bande konangai, oyo nyo surtout alingara la danoise, toute tendance confondue. Des gros bisous, nabino nyo surtout. Ba shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom nabino nyo surtout. Lelo ezali mukolo ya eyenga, ezali dimanche. Voilà, to bandakango na moi prière. Donc, toku misanzambe na pema apesi biso. Bande konangande ka bozomo na wana, kolala kolamuka, tozo kochela bino audio, balobike, ndeko na biso Diego asili kokufa na prison. Alors bande konanga sans tarder natchela bino audio bolandango vraiment na bokebi nyonsoto. Bien taba roba elongi na ye kasi soko lie mutu elongi wana e kondita maona nzoto tina lidede suka ti suka landa lisolo tolakisa kibino mwana mobali oyo Diego oyo babomaki mama Yvonne po babotola ye lupangu na mituka kasi nakosa bino te ba vérité komi kobima lelo tovandaka bo na rédaction ya Kelboul du appel ya poto ekoti grand frère propre ya mama Yvonne en direct de Paris à Bengi magazine Kelboul on a kopesa biso information que bazui information ils sont à la crise cardiaque kasi bango na niveau na bango famille bazon di maté balingi balandela banke po baye bati réellement Diego kufi po so kité et on cause la pépette mafuba yokaye une crise sans une crise cardiaque et c'est surtout corps, il faut prouver son corps tout le monde a corps et à mon tourné tout le monde a corps et à maman Yvonne pour l'instant, tout la preuve c'est vraiment qu'il faut vérifier vraiment bien ce qui dit est-ce que mais bon reste à vérifier.
oyo azoloba yaya Yvonne petit makambo yenda les seules personnes qui peuvent confirmer Bissot. Et des confirmations générales Kassongo. Information de confirmer en tout cas Sabino Makila Mama Yvonne et Makasi banda kupa musu kelima na koma lelo tokomi koka ba information voilà bandeko nanga bosi kotala audio ndeko na ya mobali oyo babengi petit makambo oyo mpenza ayelaka biso baprécision oyo bino moko boyebi oyo ke biso balada nyonso tobetelaka sete ke Yvonne abimaka na chauffeur ezali yaya na ye oyo mpe ayeli biso précision lelo na audio oyo tozwi yango na nzela ya mama lumière bambote esika ozali que Diego akufi na prison. Bandeko na ngai ezali question moko ba point d'interrogation. Telema biso pe to ngaka to za la Saint Thomas ndenge pe ya na ya lobi ba monaki corps ya Yvonne ndenge abomaki Yvonne donc biso pe to zali na besoin bana mbinza bana selembau bango pe bazali na besoin ba mona corps ya Diego. Ba shege balingi pe ba mona ndeko na bango shege biso pe ba mama Yvonne ba mama ya combat spirituel ba mama combattante biso pe to zana besoin to mona ya biso ndenge abomelaki biso Yvonne biso pe to zana besoin to mona ye bongo. Alors bandeko nanga toyebi te est-ce que likambo eza ya solo ce qui ezali politisé ou quoi est-ce que likamba politique eza na kati moi je ne crois pas ce qui penza kufi ya solo et le comment que zoyela ngana mutu parce que batu oyo bayaka kozala ba service oyo bomonaka wana ya kodetecte batu ya koluka batu wana baza wapi babombani wapi bandeko nanga ebele na bango basalaka na bakisi bino moko bozo se rappeler Diego Mkolo babimisaka corps ya mama Yvonne voiture wana esali lokola ekende mais kaka bato bayaka wana bandaki kointerroger ye mbala moko balobi non corps ekoki kokende na morgue bongo te il faut Diego amona elongi ya mama Nicole bino moko bomoni mama Yvonne bandeko nanga bolimbisi munoko ebeti libaku bino moko bomoni mama Yvonne ndenge azobimela bato ndenge wana alors tangu batu wana déjà bazaki na bazanga na ba puissance ya monde des ténèbres ko lakisa Diego elongi ya mama Yvonne directement Diego asonga ki mutu et puis akei ko lakisa bango ba kisi place nyonso alakisaki du fait que Diego abimisaki ba kisi na ye na polele eloko ezali caché kila o baloba ke mutu amona te. Alors cause la paix yango te esali ke Diego na kati ya prison apeli liboma parce que to bandeko nanga to yokaki yango ke bato bayebisaki biso balobi la danoise Diego na kati ya prison azali koloba agitement pasi bandeko nanga asali arrêt cardiaque Diego azali lisusu te balobi les salaires du péché c'est la mort donc il waya Diego ekoki kolengisa biso te ekoki kopesa biso mawa ta moke te mais eloko moko tokoyoka mawa Diego a souffrir makasi te il fallait Diego kokata ye mike lelo tokati ye libumu lobi totombeli ye matoi lobi tosali ye boye kokata ye moke a souffrir parce que batu babanga et puis tosengi merci na service na biso ya basoda basili kokanga famille nyonso ya Diego yaya na ye na prison mobala ya na ye na prison makala donc famille mobimba bandeko nanga Diego tala vie olukaki tala bomembo ya mokili oyo olukaki tala ndako oyo tongisi lelo olali kuna na kati te olie otika mama Yvonne na bomoi otika ye na kimia yo moto tongisaki deja ndako na yo okende na yo ntango moto alingi yo te mais lelo olingaki yango te olingaki ke mokili emona yo
nzela ya Diego était ya ba chauffeur ebele était ya pe ba maman ebele bande konanga liwa ya Yvonne tokomela mai na monoko te eza liwa ya Sony. Et puis dans ba oyo ba maman bazondima te ki Yvonne abimaki na chauffeur bande konanga eza kaka pasi parce que biso toyoki yango na monoko ya na ye soki ya na ye ti lelo azobeta sete azosala banzembo azolela leki na ye ezalaki eloko moko alingaki apesa leso na communauté malgré aza ndeko na nga malgré tozoyoka pasi mwana ya papa na ngai makila na nga mais atamboli malamu te tokolela ye tokoboya ndeko na biso te mais tokokebisa bato mosusu bokeba yango bomonaki ndeko na biso ayaki koloba vérité ebele bakondanaki ndeko na biso opona nini azoloba vérité eza parce que babotami mama moko te bandeko na nga bangala balengelaka botata balengelaka bomama te alingaki nde ateya tokomi na ntango ya vérité bandeko na nga l'air est grave maintenant c'est la vérité eloko nyonso ya kuku ekobima na poisa bandeko na nga et puis toza pe na ba audio oyo ndeko na biso mobali alobaki à partir ya tembo ya tembo bute ou bien tembo à partir ya tembo ndeko propre ya papa na biso tolobi Joseph Kanambe bambote sikozali alobaki bango baza ba catholique 100% parce que toza na mama moko bandeko na ngai bondimela mama wana te ezopesa pasi na mama wana mama batela santé tika koleka na ba réseaux sociaux opesaka ba information ya lokuta yo bimi lokola ndeko ya papa na biso papa Kanambe te papa Kabale bandeko botala kaka ba Joseph ezalaka bongo mobali ya mama Yvonne bandeko na ye propre balobi bayebi yo te mama aussi longtemps bandeko balobi ke bayebi yo te tika kobima nga baswahili ya milai kopesa biso image ke yo oyebi famille wana ezali malamu te bandeko na nga boya na ba réseaux sociaux na ba vérité ekosala esengo makasi mais ntango yozoluka lokumu ya modèle wana na lokuta yebaki nzambe azomona yo alors bandeko na nga vraiment ba audio ezali ndeko bainterroge ye alobi ke moye tozwa ba audio wana eza te tolobi to bandoyela bino na mikolo ba analyse sans vraiment kokotisa ba audio ya bato parce que bino mobotala kaka ndenge gendarmerie de la presse maman gendarmerie de la presse azwili biso décision azwili biso mbano moko ezalaka bien pe kotosa balobi mwana atosaka avivaka longtemps parce que c'est son devoir azosalaka devoir na ye malgré sa obligation tasala ngo mais ntango azosala devoir na ye motema na ye elobi ndenge wana biso toza wana kaka totosa alors ndeko mama atunaki penza bandeko balobiki te baza na ndeko mwasi na poto te ni cousine ni quoi que ce soit baza kaka na yana bango moko ya mobali na poto alors ndeko na biso mwasi tata mwasi abana soko lingo za tata mwasi abana eza nango mabete ngala zali mama leki abana ya bino nyonso to lobela biso vérité lobaki toza mboka moko tolobaka monoko moko natunaki bandeko boye natunaki baproche nanga bayebisinga boye mais koya kolata kitata mwasi te ekosala biso kitoko te information na yo nyonso kopesa ekozala mobulu alors bandeko nanga ngai pe natiki bino te natindi ba oyo ngai oyo bazali proche parce que naza pe na numéro ya mama Hélène na kosala nyonso na tuna paye après audio oyo na kotuna mama Hélène si seulement si ndeko na biso akufi na prison akopimela ngai te réponse pona apesa ngai na koyela bino réponse ya solo alors bandeko nanga soki ndeko na biso akufi na prison tozonga lisu na liwa ya Diego na bandi nanga koshite na mozambula mingi te soki penza akufi na prison soit ezali ke ndenge na décortiquaki liboso ke amonaki corps wana bandeko nanga batu mingi basalaka bakisi soki balakisi ebembe ndenge wana okoki mutu wana pe akoki kolato na nzoto abomi yo parce que esprit ekomaka na force koleka physique à part wana pe na prison esika koti bazalaka bavoyu bato bakota sikala
batunaka bango yo oyawa eloko nyo osali soki pe nosali likambo ya makasi babomaka babi c'est quoi ope okundi mutu bakoki ozala ke babetaki ye mpe na prison oyo esali ke akoki yango te epuis babetaki batortiraki bango makasi avant babimisa vérité wana toyebi te soki bapesaki bango batonga mabe soki bapesaki bango poison soki basalaki bango nini oyo ekomaki ke baloba vérité parce que balingaka koloba vérité te bazalaki mpenza torturé bomonaki bino moko Diego na bapota na nzoto oyo esalaki mpasi mingi toboyi te asalaki mpenza mabe makasi ameritaki yango soki mpe eloko mosu ekope koboma Diego na kati ya prison komona bandeko na ye mpe na kati ya prison koyoka bandeko ne mpe bakotisi bango prison bandeko bayebisaki ye asambaki mpe na bandeko na ye oyo bayaki na motuka bango surtout bandeko na nga procès eza kocontinue na kati ya prison basambaki amoni bandeko na ye na misu ndenge bazokotisa bango prison esalaki ye choc esalaki ye pasi komona lisusu Diego amesanaki na vie ya vie ya kolia fromage boudin biloko ya bien Diego a fait au moins une semaine baliaka te baza konyokwama baza kobetama bandeko nzoto ya Diego ekoki kosupporter pe douleur wana te ekoki pe kosala arrêt cardiaque eboma ye epuis soko atali baprojet asalaki ya kindoki na mbongo na ye te amoniki akoti na prison à vie bandeko nanga akoki yango te mais le salaire du péché c'est la mort bandeko makambo oyo ete ya biso salaire ya péché ya Yvonne kozana mobali na yo kobima na mobali mususu ebomi ye chauffeur pe salaire na ye ko jalouser biloko ya batu koboma biloko koyiba biloko ya batu kosala mabe bandeko nanga yango pe ebomi ye alors biso batu totikai na mokili ete ya biso surtout bino ba mama ya mabala oyo nzambe apambola bino boyebi basi boni bazolela bazwa bisika na bino bakota na mabala boyebi basi boni balo bazoleka sikoyo nzinga ya papa na biso Joseph Kabale baza kobeta batu amona na eta bango balobi papa oyo apesa tala te papa oyo akabatala te azwa na yata ngai na banata kosokola ye makolo boni basi bakomi dia kobetele batu ebele bazoya pembeni na ye bazoya kolela Yvonne te bazoya kokonsoler te mais bazoya kotenter chance pona bazwa esika wana ebongo yo mama yo mtozwa esika wana otiaka ngo valeur te kingo oyo eza na mayaka bandeko nanga emonaka valeur ya mayaka te alors bandeko nanga oyo mayaka eza te nde lukaka etia mayaka ndeko nanga batela libala na yo soko monike bozoyokana te oza stable te bandeko nanga kovanda te là où il n'y a pas la stabilité mais ceux qui bozali bien respect mutuel réciproque ezali entre bino bandeko nanga kobanga te batela libala ekozala tokos pona ebele bazolukango bokoyeba te sala musala la danos asalaka live together ndoko yeba boni bazolela alors bandeko nanga na chite bino nyonso bobali nanu te oza na posa mobali n'hésitez pas live together ya wana elongolaka biso basusi elongolaka maladi bandeko nanga solitude ebomaka stress eza mabe tala mama Yvonne solitude mobali azaki mosika ememi ye abima na chauffeur alors bandeko nanga keba yo solitude ekozala nayo oya kosomba kopale ya caoutchouc okomi komisala ou bien osombi mwana mbwa ekozala malamu te alors bengala danoise na 0044 74 59 62 52 17 okozwa ngai bandeko nanga tokosolola okozwa mobali ya bien okozwa mwasi ya kitoko bo partager vidéo bo aimer mbala liboso koti na site na biso n'hésitez pas ndeko nanga s'abonner partager vidéo et kozala bien pona ba conseil oyo soki komeli mutu moko abongoli motema yebaki fete eza na lola fete eza na famille na yo ndenge tosenga bino bo partager esungaka esalaka bien parce que ba conseil topesaka soki moko kaka na nzela na yo nayebi bato ebela lobaka la danoise ndeko moko mutu apesaka nga site atindela partageaka video nao nayebaka o na nsima ya mutu wana namoni mpe kuna na kati bozopesa bato mabala yango mpe na ye lelonga mpe nazwi libala tala mutu apartageaki tala eloko asali esengo eza na lola n'hésitez pas ya partager ma vidéo nanga et puis que tu as un commentaire vraiment il y a bien et puis voilà quoi je vous love.
bambote ebele Monsieur la Kuna, danoise. est-ce que vous Bye savez bye. Avant d'y voir. Avant que tu aies une impression, on a devenu libération numéro 16. Bomiye na ndenge nini pe bosalaki ndenge nini mpona nzoto na ye. Bon, ntango azwi bakangi esinga boye torazwi esui atie na monoko mama tokangi ye tobombi eti na chambre oyo ngai apo lobi na ntongo tokiti delbo ntango totika bana na classe tokiti delbo tosombi bachasse na basaki apo baye batimoli tobimisi corps tokekunda mo na kati ya lopango boyebanaki na mama Yvonne wapi? oyebana na ye na chaîne de prière église ya mama olani bovandi na mama Yvonne mikolo boni ovandi na ye 5 ans bovandaki na ndako na ye ndako na ye mpona nini bobomi ye mpona nini? ezali pa encouragement bobomi ye mpona nini mpo bozwa nini? Bobomi ye mpona nini? tobomaki ye mpo ntango toloteka lopango ntango toloteka lopango mpo tozala na kimia tini tobomi ye lopango oyo bolinga boteka ya nani? ya mama Yvonne Est-ce que eza malamu? eza malamu te Monsieur Kuna, est-ce que bosali malamu? eza malamu te sikoyo leta asala nini mpona bino? apini